Salut à toutes mes fans, salut à tous les fans de la RD Congo Info, salut à tous les fidèles de cette émission. 100% polémique, je dis merci, merci et je vous salue tous. Je dis merci à celui qu'on appelle César Ngadi Klebo qui est mon patron. Je dis merci à Christelle Blanchot Mandoï Kanetoloba, j'ai dédié cette émission à Christelle Blanchot Mandoï. Christelle Blanchot Mandoï, j'ai dédié cette émission à toi. Je suis avec le musicien de Plic Pomba Nuance. En tout cas, nana bango faut ba lobela moi marambazana ngo pour na ki mo rendre mon pesa koto mais na CP bino pe ba poto boye ba makambo po za ruinda na kina pas moyen. En tout cas, bonjour Yaya. Ouais, bonjour Christelle. Tu vas mi balé aza moko en tout cas fana sele ba balé nzela moko si mato questionner de na biso aza l'auteur na minto. Bonjour Yaya. Bonjour Christelle. En tout cas, quoi se présenter puis pas ça présentation na ye, quoi se présenter na batnios ba tala yo. Ouais, je réponds au nom de tout jeune Bao, veut dire que moi, na pomba de plic, veut dire que moi, non, quand la trottoir tient mal à l'aise, veut dire que les chèques, il y a des chanteurs, veut dire que Bambota trop, na batutu balingara tout jeune, na batutu balingara pomba, veut dire que partout dans le monde, mais c'est na bino yo quoi. Merci beaucoup Boki Kombo na ye ayi sino orchestre o ya beta kaza ye motaza mninga na moni kita seki ko yembe uzala makasi ndeko pe ko se présenter. Bon, minga comme on a Jonas Babourdon, les compas, moi t'as resarané. Jonas Banani. Jonas Babourdon. Ah ouais, Jonas Babourdon yo. Donc moi na pour moi depuis quand tu la monté ma penda ozo beta kita nzamba ça mélodie nzamba ça mikolo. Donc boyo kongaka. Merci beaucoup mélodie nzamba ça mikolo Jonas toyé na toroyo kaminga le bezate pour mise bino baba to lo bate faut bino ba Èvre même te ko ekolo ba place na bino. Ndeko na biso ko beta ba fan na yo. Parcours na yo zo banda wapi ti yo se trouver le Pomba Nuance pe aussi on combo orchestre pour na ebité pour bino bokoma ngabo ya na milobele ba on ba koma na groupe d'accompagnement do fo yeb sa combo orchestre no nini pe obéissé aussi dans parcours na veut dire que combo orchestre na biso premièrement na biso mon to ebité waneza mabongisi ye moko leader so album ebimi oyo obule po pesa combo ya makambo oye ba vision e onzamba la kisa ke wana etalié tout ça no ra Pomba de Plic et son groupe. Pomba de Grippe et son groupe. D'accord. Parcours na yo bete biso te fo seulement parcours non. Parcours na ngeza na jeune mobo ya musicien mona matete mingi na ndoyemba na kikoso muzika dire que sono yemba na kiko ozoyemba bien mais le orchestre ngana banga na ngaba orchestre pour na ibaka orchestre za mambo bakisi faut que ne pas nganga mobo siko yo na yiso kendo yebo simba kisti terrain na sir na nzambo na zana ya sama mambo minene dire que Kaiser on manifestera na sir na et qu'on a des quoi pomba mo boy dandi place azana pesi mbote place nando vanda tellement yoka je non a yemba ni vena biso passer l'orchestre boy fo oya nga expliquer tinga na banga na nga ba bloko na bani utiyaka première fois pe na ye na moni bayande ba yemba et c'est pelise ngai na bina ya non na ye non na bete non nzembo ya na vena biso Adolphe Mosapi moko ye lokota facilité Yaka Joseto sangana to sala famille c'est pas pour rien zamba kelanga inayo ya dondi zibile maipe na mo pepe o atiki biso c'est akei olikolo pourquoi tozako comprendre phénomène wana de tuna pasteur Koutino ya Patrice mama olangi. Merci oyemba continuer. Après wana ba sepele nanga ozoyemba bien ba bimisinga pe ba beti musique ofana ba beta veut dire que na yembaki ba sepeli mardi nango ils a été mercredi nango ils a qui rep ya public quoi rep ba te belé na yona na yemba boeme dega ndeni ni masana mo pas za na ute wenge bebe ncho to yemba neka presque ba ndenge mo elengi mo bo ya musique elengi ona sko na bi te fona ko bosser ti ton pe na mo bosser Pomba ko mo santé faut ça la boye faut mbaka boye musique eza boye ti pe lelo na mérité moi nzembo ba pesinga mais na bi ke ko simba po nga mona zana molongi quoi yangwana quoi na bi ke ko sino biso zali kamo bombi mais no lobano ngosima ya yipo ko isa biso mais yo na ye bio zali ka fleri bo to na kosi te wana ya na ngai na pesa mbote pesa leader ka pembe fleri boto et aussi tu veux pas des plics indépendants qui mo pe ya no za musicien. Bon, ça n'a que se retrouver en ligne. Bon, on a bandi, on a peine dans la peine qui t'a son zamba ça mikolo. Donc, la mélodie mikolo ça prend pas l'angai. Bon, je crois en 2013. Donc, ça n'a se rappelé bien en 2013.
na bande ko la guitare vena so na orchestre vena nga fleri boto na orchestre na ba guitariste ba onko le mutu passe ba baza bo ya ba zo ya ba kendaka vébité petit na encore za na courager faut simba guitare bande ko la guitare na teka vena nga passer nga ba gaswa na sipe guitare na ndo ko la na ki ne pas mettre wala ça quand on beta mabe na orchestre na na beta ti na kembisi mo esprit na ko beta ba studio na nzemo mais tant vers voyager ki ne mikili akende France donc en 2014 vers qui France donc il a remis les pinaments ming denga na tabité atana version no boy na kenda ngana papa mba déplique na ke missionnaire donc na ke missionnaire espion na kumtukumbaka masolo na ngeni ndena ko pas papa mba déplique mais viona ça fait na parler na donc na si disque oyebe mami kolonga na beta biloko to yoki wana. Merci beaucoup. Il y a encore so pour nika choix déplique pour nani parce que l'orchestre c'est belé tout ça na maison mère toi na BCB tout l'orchestre belé na RDC na bisoir mais yo celle qui choix déplique pour ni ouais pour nani ni na zai papumba veut dire que premièrement non ando convier non de loin tant azala non na orchestre ne wana ando c'est pela na comportement na ya solo bien aimbaka bien alataka bien à sa propre dire que idole na ngap nezaki derrière na bike batu bondi maté mais ngamona sabino bomni melangai eza bongo ndo moniton peut to kutana ki makile tutani na monika c'est bon na zananga po mikolo bina convier za nango souté partout bo beta so betira belle mélodie na bino belle musique bozona bino kwanga. Merci beaucoup. Mais na moni tambulai na média na mona binoté bino mona ba monsieur ba mona té leader ba mona na té musique na yé peu nzeke za lokoza té mais en tout cas pomba limsa na lo belkambo pomba bimsi moi générique nemo mais na moni on dirait et yo kanti pour Thérèse au beba to na ba tengama to na ba générique belé o yo kani vraiment pour yebino sécurité na yo qui on té pour ni absence laibona. Ouais nabi ezape bien ndo chotanga ba kombo mo chotanga ezape faute temps so bato ba boleke yango eza première eloko bango ba salaki so tali ba parcours o ezada so ba 5e générique ba beta po to yo yeba bonka na biloko ba utso beto la problème na fabrica de rien on aza massa boss nanga aza na problème te mais fondé ça soto lo ba vérité aza massa boss na fundi yo na eboza ba camarade ba uta orchestre monté qui est au cas pour ya fabrica c'est simbi ti le bon te le petit simbi mais netka netité qui est au cas Tony t'es jamais na rose à la veut dire que so moto qui ne liboso faut commissaire ko bois que les ba flair et ça la bien on a peine na nzambe moko pambolo monte que na bois ba flair trop nzamba pambolinga na zui moi nzembo to embeli trésor lola na bité soki ba ko yo kango et ça la bien oui olobanongo yebsanga nan tant oh nana yeba pourquoi tant moula y absence ils ont besoin de temps pourtant ils ont vraiment si ba doit confondre ko sala album mais ali pana ko ngate atay mo pomba lobi bando c'est ka ba vewera bo bete ba 3 ans ba 4 ans pour attendre so ba pesa pour ceux qui makambo to sala regroupé ka bino wat bofinga yango na photo préparer pena concert nga song et puis comme émission ngwendo vandi za 100% polémique de songer ouais yango na kando lobi peut-être que batu faut bazélande ba ko ba belle mélodie po batikala po kongo non elexa batu facilement oko sala le so groupe to deuxième to beti danger ba zappé yango na première photo beta on a conséquence yango no mona to travailler peut-être que kala trop te ba zo dama na bango ba sepela ba yo ka tout jeune ba yo ka pomba depuis ndenga ke ndenga la kisinga ndeni ba yemba ya sika dire on a yemba neza biloko ya sika non te salema ouais tout à to rapper na banzembo to rapper yo lobi o bande ota déplique bana za na maison mère o bande pa ko linga est-ce que ça elo mo boya déplique po na libanda na ibté Kelly réalisateur patron Kelly qui a là Montréal je salue Grady Mouya depuis la RDC Grady Mouya na CPLU les lois y sont déception le qui Congo bololo koleka bololo nga chaki tembe bolingo tsukateo d'après tout na yeko bandela la vie à zéro que mes étoiles les bayer yo yebisa kinga nini bolingo zayanga na yo nagaza motema ubenganga chéri olobananga kanzai
obenganga bébé lelo tosuki wapi un trésor trésor kandole moloza dossier chéri nanga eza nsomo bolingo souffrance sokole otondi te komeka mosapi te na mozindo bagalere eleke enzambe na ngai bakanza wapo na chapele tujene bao mai tribinda lekao babotoli bolingo na ngai bango babotoli bolingo na nga bapesi na koba yokalisi toile bebe yokalisi toile chéri yokalisi toile l'homme prudent voilà mal de loin ils ont caché dans l'obscurité tujene bao nzambe na ngai nzambe na ngai bakanza wapo na chapele tujene bao Mandela welela parter lumumba kufa pona indépendance papa wemba na zen. Est-ce que yo banzaka mfenga yo Wonga mabanzo manga elelaka yo Est-ce que esalaka yo mawa oma Mondele ya sala l'hôpital batolio babika ozali ko sala oya bolingo ebonga kyo. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Mais je crois, bon, pour nanga, na moni yembi kitoko, toujours en tout cas yembi kitoko, magas na sepeli. Okoki ko sanga ba mise musu, je crois yoka bango e banzo ba mise musu non? Ouais, na yoka bango ndeti premièrement na yoka vient nga ready trop derrière pena sono yoka e na mona ndie nzamba sala ngata loko ai. Mais na bi ke onzamba pesinga de koki ka c'est bon. Est-ce que ça vocal ya mission morteo ya bino ya déplicté ya yo mo pété ya mission mo boykak o peut déjà bima o sa yo kana solo ana libala o libala na boy te hérédité luka ba génération na yo o ba bima peut-être attends ndema fabrication ko yemba voilà yembela ndi maestro. Ouais, na roye bon mais faut singa permission de pas et pas boss nanga po na boss za tenga na sana yo na ebite Jonas nga boss za te ke lobela no likambo nga boss za te nanga na monaka yo awe pananga na monaka yo bebe nzoka kuna ozalaka na yo mpaka awe pananga na monaka yo ele nzoka kuna yo koma professeur o kokoma ko jouer des rôles à la fois à ta professionnalisme na yo ele ki putu mabi trésor putu mabi ya gaga o solde na yo bolingo nanga trésor sankyo tala tatalo nango ata kutu ba shayer yo wenza gambela avant pe batia prix badalaka qualité ya borango putu mabi dorte rataling pote matujen bapote beleng lokola motamela kamasanga makasi bota ya l'amour wele jambeli o yambeli ekawukaka na alcool kasi ya bolingo ekawukaka na nini trésor nini yaya façon natangisi binzali soki ezalaki makila melenga na kufi na hémorragie nakufa bolenge nga mwana ya mama perde ya famille likolo na yo mwana mama yamba o nzambe na ngai obanzela nyonso tolekanga na yo lelo ekoma abanzele tumbolaka bapota ya Mongo, Fanny Tinina.
Les tontons, les tontines, biso nous toyebi que tous en aposa, tous en news, information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamini ezisa le manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Baza wana pona ko sepesa bino. Babito kusuka wana te ka live ya mboka te. Meto bakisi pe makambo zo sala mokili mobimba. Oza bana mboka. Donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora à Brazzaville. Dans Sepela TV, beaucoup sepesa ma. Dans Sepela TV, bonne réponse. Maintenant que boye bien l'opinion Sepela TV ezali. Ne tardez pas trop longtemps. Bon contactez biso lelo, comme ça beaucoup à la décodeur na bino le plus tôt que possible. Promotion la biso ils ont continué. Tellement de Sepela qui n'a mingi 115 livres pour le décodeur, plus 6 mois il y a offert. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman. Bana, aussi c'est ça boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV lelo na 115 livres na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Jojo Kere et papa Vivi depuis London. Mystiche Mpia, mon vieux, je te salue. Japonais Zulu, l'Enzulu Câble, mon vieux na Sepeli, Jean Kakuta, mon papa na Sepeli. En tout cas, merci beaucoup, Nayoki Yome. N'est-ce que les choses comprennent les cas. Pas Fabregas, bana mutumo yimba le roi déplique, pas déplique, bana mutumo yimba Fabregas. Mais n'est t'expliquer en les années. C'est-à-dire que Mambolo ba non pendant 8 ans yoka disque ya les maestros te. Qui mutema mabeto mabasolo zolo ba. Si, n'habite pour nga na se basé mingi na album na biso na po fona bimisa o eza kati na ngai. Tampe na yoka non ezate so na 8 ans de lobi boy. Non que no PCD. Non yo. O luki la maestro temps pendant que na ministre o mutoli bon musique, ezara na habité pour l'horreur de la presse mutoli bon musique et non ka Fabregas. Pour Fabregas oui, na habité pour nga. Pour nga na bien. On les a vu na on pesa mutoli bon musique ezara Fabregas a bisu des albums Antidote, a bisu na Poison, a yembi o sanate. Ce qu'on a na habité yo o loba o so basé de yo ngo batanze mo ya Fabregas yo qui t'est touché. Te non te na yo ki non te na franchement pena veut dire que na bi que son o loba subi no bolimbi sangai. On a loba zakati na nga non te na zip na temps ya ko yo ka disque ya les maestros te. Mais bien que ndeka to bimindo lobi bo soki mu ya mo bo salima o yo moni wana to ke to yo kangona bafle ziki rendez-vous ngo bafle ngi bafle ngo ezana victoire tout jeune bafle ezana victoire les obongisa so ba nina ngone baby bon ebite ba kozanga ka donc argument ba zelaka Eli qui est lozo yoka ba bafle Fabregas zip to lo ba bien pour mutalo ba ki rendez-vous na bafle zara maestro. Bon, donc, non, Bolingo échappé ni Mutalobe bon ça y donc bino si biso to tangi kombo te biso to ebika ko bafana ezi obi bafana ezi bon on habite bafle babika bafle donc rendez-vous ya bafle mais bafle on petit sur beta te bi bafle eziki to ndenge nini et puis pomba na Fabregas bazara bon terme boyebi mais bino bana bolinga boko sa confusion mon habité mais ngano lelo ngano benga Cédric ya madoto solana en tout cas Cédric fait le kanango 100% pour l'inport de la presse c'est ça ngadi faut ka makambo yo wini mapombo fort ka makambo pour en tout cas et puis ça passe mi Christelle Blanche Mandoi donc en tout cas non regretter babo ya mutna yo babo ya maestro ba fait les qui non regretter ma case mais comme on a benze malgré boboyi mais ngana esimo ki marché za beba parce que ata pour na Fabregas te bino bo bangate otara ki non tout qui ba everté le quoi ba ya bino batika do yo mo esalo monde mo boy teta ke lo mo boy non sala so qui ko banga premièrement non faut longola mina kombona ko banga po makambo pomba déplique sala na ba via batu pomba tenga na lobela yo na miso to lobela yo ndetinga na banga te pona za dana pomba nuance tozakana ermo to fandi bina ba désert rasolisanga tout jeune au monde tactique au succès na ngolo te po sala ngo a toucher yemba boyemba jenine toucher ni que baba nuance de place moto toucher rasco il faut tout amité ma ba serre faut tara bogarbo ya
dire que kala trop te beaucoup mara bon te me ba ser ba linga mo ngoro mo ndeti ma beaucoup mo ki maka papa basi ko nyata ba bilo mo bo ndeti mo pa watika na mo boko remne po so pe so betangela mo pa honest ka ko kate na ko kate ndeni na ko kana ngai ona musique j'ai touché ni dire que wana pena ngina lo bato vanda na ba 2 heures per me expliquer ngande nini omoni loko na fo yemba ngo bopo mingi be inspiration soki ndet na ucho yemba dans studio po to yembi déjà tant na yemba na raisonner malobani pomba ndo isanga na babutu expliquer nga que mwana oza mwana mais musique qui pas agité vous comprendre musique ezaka ke zana kondima sala makambutu o raisonner na vie salango pena makambo epesa titon na yemba ki na raisonner ba pas tout na mona na vie bakokemba tunde bando finga ngana ba musique yo ndenge na yembi pona yembi pena bana Kongo bazela bino ba oyoka ve na héritier minimbo place aza pena oyoka mwana na yo trezege mu wala Arnold Kavangama yo nzembo eza to betango pa ba serba comprendre kan nzela ni na kei mais no yembi la bonga mwanda mbupo totika baona posa quoi oui oyemba na o mais oza maramba minute donc ah on a RD Congo info na 100% pour lingo to ngako sa tautologie émission te moi quelques minutes maramba malonga ndeza la pour ndebo sala oza sita makasi ya César ngadi etala en tout cas bozo bien si bo pesa numéro na contact bo ba pelle no bo comprendre que qui est Christelle Kakuta le de la presse moi na suka RD Congo info bo on sait mokili na on dit César ngadi le baki Kelly qui a le bas qui gradit mouille le bas qui fait Christelle Kakuta l'horreur de la presse a confirmé en donc au beau c'est beaucoup on en est parce qu'on a mis au beaucoup de niveau ni parce que na mon aïe dans stage je répétition na mon président na binoté na mon cabinet mobile na beaucoup ça a beaucoup de niveau ni pe na chef d'orchestre na bino ouais ba poste na tout bato bazwana bangango o pena ba singeli ya kozwango kala trop tewa album ebima non première maison album ebima tout ça d'après que disque comme pendant la fin il mo pour mania ça na Lubumbashi pene ya trésor pour tout veut dire que bazo liambongo ya trésor pour tout bazo beta uta ko beta ko samdia beta ki na ba boîte mo bo dégâts Lubumbashi tombé kala trotte tozane na kin ba moto bandi ba clip mang moto déjà d'accord quoi. Je crois que tu comme na suka to ko vraiment na suka émission biso pour photo sala elo eza malonga que to sa mabizanga tinande ba voisin ba sala ya yo ko yebisa biso siko bando beta musique pena yo mo na ndeni pemina ya pombania bon ba avantage na ozo ba avantage on donc so on ozo pas pombania c'est ngwana taka pombania ça pesinga avantage nini ba avantage pesinga donc taka na age na ngo pena boga bobe abenga pena mona yaka ponga nga vanda chez na palais comment on peut bien montrer moi différence âge pour ça non tin na pomba ngana ngamo muke donc wana za yana ngai apa ona kilida ona yana merci beaucoup avantage ni avantage zo mingi taka age na ngope na presse pena zunga pena to ti pa na beti pe blo na ndiai na beti pena donc na gâté donc na et ça dans les seuls studio o ngana bon na revendre na betango mais na beti yango pe vous comprendre ba avantage qu'on a na yo kitembiloni banzembo na beti tout jeune bao banzembo ya ngwana na beti ba générique ba solo kamite boyo ko ngana ki na si bana ki ba zelango ba solo donc générique to beti donc générique mikolo ya ngwana solo donc il kam kira solo ezaka solo e beta mina bandai eloko lo ba ngwana donc na si ba avantage ngo zo ngwana na makamsu pe na zo ngwana ne blo papa sala race moto tout na bino ba bloko wana se ezani bozo lo ba pete kala bozo sa ba geste donc yango na moto babika mikolo moto ko sakana te ba ko sanga argument zaka album ouverture bima nde bakamba bien ezala bozanga argument merci beaucoup mnalina en tout cas to vana na posa bisanga so banani bozanga argument ouais bato bazana tembe bato balobaka ke biso nde tembe bozanga argument o biso afali te fali te comme le baba bozanga tembe si bon baloba biso nde tembe bozanga argument biso tembe wana héritier wat ima bozanga argument o ngai pomba o ngam soki te na bozanga argument pour déjà tu sais que ba physique donc bino na ba musicien il y a des pliques o nan ba bimite non ba sali et l'autre côté ba boya ba musicien Fabregas ba boya bazo boya nde on a ça outil pas yo ratika lettre d'émission pour non longana nani héritier bazo boya batafali o batu o no basale lo te jojo ki royo ka bat o nan basale lo te na regretter pour bavo grand monsieur de Paris a regretter na marambo do bino boya bat aussi ba bima pendant que bino nan bosale lo te ouais biso bato sale lo côté kala trote boroyo kap na biloko to sali na bike bozanga argument biso ba to sale lo côté quoi
boyoka biloko tosali bozangaka kima mpo tout jeune ayembi etaka l'échec mais ce que l'échec babi ils riront babani sur les derniers so eblo mo babongo bino boyebi makambo wana Bon, muta suka comme le prix. Kala trop tard. Il dit que biso est au salé l'oroté quoi tout jeune moi na pomba niance ba biso est au salé l'oroté kala trop tard boyo ka biloko to sali bo pesa biso score réponse. Bino bat bo salé l'autre bo pesa biso réponse. Bino bat bo salé l'autre pesa biso réponse. Merci beaucoup. Au gros c'est biso déjà appelé il y a dépliqué, il y a mis mon beauté il y a yo moko opena et uta na réflexion na yo mo opena au salon pour au moins ko bete la biso qui fabrique ko bete la biso qui déplique ko bete la biso qui réédite qui va mbaté beta qui yo bat découvrir qui est tout jeune. Ça c'est tout jeune bao veut dire que na pesi ser na biso ya pembe na moni ka ko mela mo mixing kota zali ba mbota trop veut dire que ya ka pe ba rep na biso mo trop. Dire que Missia Pomba depuis qu'à PC moi va mbote quoi. Ouais, ça c'est tout jeune ba au ngai na lelio mawe komia mi fidèle wo lwa na yembi na loyembo nzombo egele limbila na nzete o repari ya pokoyo likambolo kita grave o trésor na la linzala ya bolingo tala na wenze ya bitula bakomoteka mwana moto atana dalo mokie bakakola bakozwa kaka matana mbongo monyeto natekami vraiment na zando ya ngwanzu bakuminga korta kuluna yendo mbidi vacation l'amour na yo shiriza kachefa na kasate bible ngatujano yo oh mama ngatujano yo pour comprendre que oh ngatujano yo oh mama Nzambe ngatujano yo pour comprendre que moi je t'aime babi jaba rukul bashaba miole mien bashaba boye wu bateba lobi trésor de loi bateba lobi tu jeune ba Nzambe nangai Nzambe nangai yango de onazomona yango de Christelle Mouaga benga petit jaïsa koe Clarisse Bilona yebisa iran ngalola je t'aime o Magajika fendi benga ritie minimbu sebono Gilles Tumbela Foudé Fari. Merci beaucoup. Merci toi qui tout jeune. Toi qui tout jeune pena ipsiso abeti le biso bablo mais ko c'est pourquoi tout jeune parce que na ebité mambo robota mo na ndenga ba botanga pesa Christelle Kakuta batamukili batali ba œuvre batali niveau intelligence batali bagage intellectuel ba pesa pena za horreur de la presse de na umela na ngate nesika mais so na bimi guéreuse za donc ko c'est pourquoi tout jeune. Ouais, ezaki pena nga partout na ndo za kana ba ve dire nando bimaka sika ndepe so moninga boy talaka na pe jeune quoi dire que yangwana ba baptiser nga tout jeune siko so community mukolo ko matu papa rien nos aka jeune pour nous comprendre ba biloko no ko incarner ndo saka na la jeune ouais vous aka tout jeune tout jeune raka nos aka jeune dire que ata tozana ba vie ata na komi o papa mo bien mande fo pembe na nos aka jeune. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que Koïb Sanga déjà dans quelques dans bloc déjà bimi bossa la promotion parce que comme déjà na souka bossa déjà la promotion ma kamna bino ya bloc au déjà bima. Ouais, il est carrément total na bateva da des gars na ba site internet des gars ba mon amna ke pomba mo ki mamba Hollanda catch ba karona mikiana ba mon ba serba lela ko to na fort. Merci beaucoup moi ba dédicace parce que ba c'est nga comme na souka moi ba dédicace pour na ba doit numéro de téléphone. Ouais, na pesi ba dédicace nanga, veut dire que na Arnaud Kavanga maman sananga en Angleterre, na pesi Star Rose Trésor, na pesi Cadette la fine, veut dire que na pesi venanga héritier minimbu, veut dire que so bois ke pena vena azara suka, venanga héritier minimbu. Ndi oncle langa azara na putenda ma bete, oncle langa Jean Kakuta ibse ngai, mutna ibte na boka, te pondi na bona boka jojo kier papa Vivi na yebié, Mystique papa Gigi na yebié, Zulu ata les Zulu câble vient ngai ma belé na yebi bango tout Christelle Blanche déjà on a tout mandoi rien à dire donc nous sommes en bord ah avant que c'est Paris d'ailleurs bango donner éviter ngo box ndinga mabete mais ajouter sali ouais héritier minime mauvais au moni d'ambote non na soka ta lobi manga mona tout na soka pesi ka mbote l'axi que za grandeur et dire que na pesi so trésege mo wala vena ngai aimer boube busaki ya loso et dire que mona na bino yo ya matete tout jeune ba veut dire que moto a sali loko te me kala trop tazo sali loko
c'est-à-dire que napesi su bana matete nde basoutenir ngai partout napesi su mama na ngai oyo abondela mpo na ngai mama nanu dire que kala tro te naovanda na nzambe na nzoto kitoko dire que Merci beaucoup de la paix. 0 bobetika nde ezalaka plus 243 081 72 28 202 081 70 motema na yo te love na yo nepesa ngai identité wa obéi des amoureux soki oza te na komi sans valeur refule mwana nga libanda motema kolima ya maria ntango babomaki yesu azalaki se kolela ngai mpe bazobomanga bozotala kaka boye obengi nga martir alors mama o mpe babengi nga lumumba bolingo na yo ye obengi nga martira nzambe na ngai